droite soki na nord bien na sud na est to na ouest batu bako juger ngai lisusu te bakomona ke ngai honore ngwanda na banai ko bundela mboka batu bako juger ngai te or ke ndeko afandi na ye aza ko sale loko moko te mais bazali ko tambusa ba congolais du jour et nuit ba famille ya batu lelo batu belé ba kabwana basi na bango basi ba bengani bango na ndako pona makambo etali Congo basi ba bengani bango balobi ke makambo ya Congo sito lembi combien de fois ba ko pesa promesse combien de fois to ko bimisa mbongo to bimisi ba mbongo ya ba parti na bino yango bitumba ngo chef ngo azalaka te bo kabwani esika otomona ki lelo bato apariko bakabwani pona makambo etali kosala ba passeport ya bato bakabwani wana radio mususu oyo ezalaki na bango efungwami lisusu pamba te boyokani ezali te kati na bango oyo ale moninga mbongo toyebi te nani ameli mutu mbongo na kati na pariko esika bandeko na ba radio bakabwani pona ba makambo ya mbongo makambo wana ezali pasi peuple congolais kopesa mbongo pamba te na bato oyo boyebi te mutu alobi kaka naza kokende kobundela Congo yo pesi mbongo na yo or ke mutu wana zali muyibi ya solo tolekana epai ya Odom Pambu le grand dépositaire célèbre bandeko lina biso zali kufungwama moto nyonso akobenga tokopesa ye maloba pamba te tolingi toyeba vérité oyo apariko ezali kosala ezali distraction ou bien bazali na kati na komba bazali kobunda ya solo eboto. Ok, bonjour DSV na pesi mboto wa mère sol Maman Misé, Maman Sage, j'ai en wana présent vers Malumba, na famille Mobimba. Na ina belo moko na temo cheli biso lelo papa DSV. Oyebi nga koma omona ba makambo ya pareko et comment neti distraction. Donc ça veut dire que moni biloko mususu ebongaka ndenge ekomeli ekomaki lobito sola kiango déjà bon bande ko ba s'excuser. Malgré que partout dans autres qui n'ont comme on a été place la CP n'a pas acte on a vraiment même na Facebook moi silence mon côté il fallait que simba place mon pour nous comprendre donc lion mo kwa zala kawana baba ka sarane tindinga kufa apola mais apola te omoni ba kombo kwa ba tisekedi ya ba kombo sakana ngote alors lelo oyo moi je pense papa ndongo aza congolais à Congolais et je pense que Bolimbis oh tantôt ba combattant ba sengi et côté respect vous comprenez hein? Et na respect on est sali différence entre Combo ya papa honoré na komba papa Tshisekedi et mon ani ba moko nani aza pour peuple nani au peuple alingi alors na lo baboye desifin et lo connaît sur la vie à bateau et rapport pesa mutu leçon ce que péché les santé ou bien mato inaweza kukufa ou bien oza mutu wa mokilité alors na ba combat oyo na ko pointer droit mbala moko na bato apare ko pona nga na intervention nga na ko pointer mbala mo droit ke ba sali yango be bango ba sali loko wana non nous en ba réserve parce que nazana ba pardon pour na phone nazana ba preuve te o ezola kisake ba on ba sali yango vous comprenez mais loko nga na ko loba ezali acte o salami et bisipe papa Tshisekedi pour à comprendre que y en a batou pe balingaka ye ata ba ozo faire partie na IDPST mais batou baza pour papa Tshisekedi papa on ngwanda so akota na mai je pense que yimo munda oyeba c'est pas là ta ba biloko ba gaz na ye wana eza pona 2 ans ou 5 ans ou 10 ans papa ngwanda yimo munda oyeba mais je pense que ils a déjà aloupa déjà eloko wana pour mvoya o papa ngwanda kana on a diaspora je pense que ceux qui combonent maintenant doivent peser loi qui bien aimé je pense que ngombo mon ati lelo ke ilo mo ngo sama grave mais bota banda bimaka asengi bolimbisi asali ba discours comme ba papier na yewana ba livre na pardon après ba livre na lelo azabi ayoka na lisute quand on ayoka na lisute ningo bani tala totika charisme c'est autre chose DSV alors que est-ce qu'on m'a pareko pour nanga son lo belango lelo de quoi to mozon sa bango à la page et pourtant bazala lisute pour nanga apareko existe nango pena lisute alors ça batu moko ya robosa na bango biso totala liboso place biso to kende
poto yeba iloko ni otozo sala ngana congolais nazo faire partie na parti moko politique même pas naza pe na kati ba résistant te na pe na kati ya ba combattant te mais nazali congolais oyo nazo mona nazo yoka nazo yeba ko juger donc tant ngana biki na lingi papa Tshisekedi nazo soutenir ye nazo pesa quand même importance ya ko yoka epe ya ko soutenir même na musika elingo bake na yebi pourquoi na poni pourquoi na lingi mais nazo faire partie de l'IDPS donc ça veut dire que mon son opinion là. Alors à Pareko je pense que boyebi histoire wana tolobi la mbale bele pour na papa ngwanda ambweme ko salama oui sonda sa ambwema omini mutu mususu DSV ako bomana ina CC azo bomana ina CC azo bomana ina CC azo sape ba idéologie na ye même ko bakanga ye ba binisi liboso abatu a stopper makamwa so za mutu nezo sala yande mo pe komela Pareko soki pe batu moko balaki na kati ba combattant bazali ko faire partie na Pareko bi balaki ba éclaireur ya papa ngwanda na wi soki bazalaki pona lo balingala na te baza soki ba yeba éclaireur papa ngwanda à partir ya jour wana oyo basalaki makam na bango nyonso et prendre fin des svenga zo ebisayo nyonso et prendre fin kota na ba site tout oyo yebi okomona makambo wana ndenge sali donc ils ont un impact moko omona batu nde ba agir ça veut dire que bango nde bazala bazui rekil peta bazo lo bango ta basengi pardon balobi nini pona kosukisa yoka nde balobi to yebi papa wana ndenge eloko makamba sala pona mboka na biso ezaki na batu mususu wana balaki na baye ko ambuye situation baye ko tcha trouble wana tala kaka donc ça veut dire que ba pesi raison mon côté batomboli susu ka même kombo bafinga ki batomboli su kombo wana non pe na mituni question mais avant bo silika boye ba rateke papa na za mutu munene asala pe pona mboka siko soki boye ba na mutu na bino avant ya ko silika eloko ni lenga ke salama avant boko mona niveau bo bimisa maloba wana ta kande zalaki boke ko comme ça journaliste abatu avocat du diable non moi je pense que il faut boye ba rôle la journaliste hein. À cause de la netre bacheli yo caméra bacheli diki te bacheli yo caméra basoki yo nini nzete na kata munoko na ote po yo obana ko bisa makambo eza tina te non caméra radio média et bomaka pe bongisaka yango mundelo ba combattant bazo sibi soro bafa na nkimia nde bavandi wana bazonga na bango ne ba activer nini ba action ba sala ka ba sala bango ngo mais ba teyami penza bien et na ngopo na kosukisa papa nani ngwanda akosa iloko moti na makambo an impact lisusu te donc ndenga dingana di bela desive e boto na Jones Maloko e boto Odon Pambo na banzi motuna o esengeli na tuna yope na bandeko na biso bazali kolanda biso na banzi papa na biso Etienne Tshisekedi asalaki discours o tobengi soit meeting na ye na stade du Veme na banzi esika oyo mutu nyonso alobaki ke non tobandaki kozela ye alors batu basimbie na kofinga batu ya Pareko alors toloba biso awa na kati na diaspora papa Honoré Ngwanda soki nzabonko soki nani bakombo wana yo makasi wana bandeko papa na biso Honoré Ngwanda ayaki na kati na diaspora ba mobiliser batu balobi ke bokolanda discours ya papa Honoré Ngwanda bandeko bazalaki mobiliser na kati na diaspora balobi balanda discours ya radio ya papa na biso Honoré Ngwanda na ba radio périphérique papa na biso Honoré Ngwanda tribalisme lokole lata ye akei na radio ya Bangala esika oyo Bangala bangwande batondi kuna akei kopesa message na ye alors bandeko nalingi naza ko lancer bandeko nyonso tu o bazali na kati na diaspora défi bato mayele oyo balekinga ngai ko na suka na école gardienne boya ko yebisa biso banda papa Honoré Ngwanda banda ko leka na kati na ba radio aza ko pesa discours na ena ba radio na biso impact nini salama na kati na Kinshasa Kabila longwaki ou bien eloko nini salamaki na kati na Kinshasa oyo aleki na radio alobi e boye bisabiso pe makambo Honoré Ngwanda lobaka na ba radio apesaka message nini oyo boko critiquer ya Etienne Tshisekedi ya Honoré Ngwanda nde ya ngonde ekimisi Kabila
biso tolanda ba message mingi ya Honoré Ngwanda na banzi soko tali message yango eloko moko te ezali kaka moto ateyaki Bible asilisi na yebite soki ngam nazali moto akobunga papa na biso Odon Pambo meka kopesa ba message banda yo banda kolanda radio message o Honoré Ngwanda apesa oyo peuple congolais nyonso atelema na kini Kabila kimi oyo lelo Kabila azali tina lelo oyo eboto. Ok, merci DCV. Omoni tangu toloba na batu kozala congolais ya makila c'est important de comprendre ngo telo toloba ko. Oyibi nga ko réaliser bilo moko o na roba lelo même avant de répondre non ba même nani nani papa Ngwanda ba comment ko regretter lelo. On comprend pas comment regretter les lots à niveau moko impossible. Vous comprenez? Donc papa Honoré Ngwanda et donc sala après sa discours mon côté o sala sokini genre rien. C'est une destruction mboka bito to vivre les lots kaibu makambo bango anati. So on va ba pouvoir avec to pesi na Tshisekedi. Mais rébellion o yaki na est wana ba Kabila ne o yanga comme même kinite. Kaka bato ba ngaba peuple ngako telemela bango. De so to les lots na makambo to vivre les lots. Ça veut dire que netinga na bimi mwana nanga kangi porta ndako te ba yibi bloka na so ndako. Je pense dans bata moko kozongo. Vous comprenez? Donc yango na bato bossa naka parce que yo muto yibi si bloka ndako. Oza na clé pona ni okanga kité. Omoni? Alors siko ba ngo ba yaki na clé pona ni ba pesa ki en partie sécurité. Lelo to ko sala makambe belé bato ba ko craquer ba combattant ba bimi parce que bango ba sala faute. Alors même ba combattant ba li na côté à Pareko. Faut comprendre l'histoire moko. Muto aboma ki mboka to na problème te parce que baba congolais. Mais ceux qui to la ka biso na biso, be boka ne ko oza pende ngwana te. Bango bandimi ba sacrifier mboka mobimba. Pona kotika batu muso bango le ba bimba la révélation que bazali boy. Ozomona bango ba bimba la révélation. Bon, question na ngeza boy de Sylvain. Ceux qui bango balingi ba bunda pona erreur ba salaki. Pourquoi pas zo ba montant ba fortune au bon bazan nango ba tiango anje pour ba kende libérer mboka. Pourquoi pas que les bêtes ba porte place bango ba yeba ni pour que libérer mboka wana. Et ni ko ba ke bazali rejeter et rejeter na bango ezali na ba côté nyonso tout. Ozomona rejeter na bango et na côté mon côté o ko ba kende ba rejeter na côté ngana zala. Non, rejeter na bango ezala ba côté nyonso. Nous na ba côté nyonso mo ba pesa porte ezate. Mais na ko lobelo ko moko concernant papa Honoré peut concerner à Pareko. Et puis pour Congolais ndimela la Pareko, ils ont moins que pas si décivé. Pourquoi? Parce que à Pareko, ils ont une idéologie à Mobutu et kotika la suko zonga. Et puis bana ya ndi basala biso. Et tout le monde to boya. Congolais n'y a bengami Congolais alia pour na mabele na ye a bénéficier quelque chose na mabele na ye. Yangwana ndelo ko sala ke eza c'est bon mais papa Tshisekedi azali mutoyo alita katangu dictature eza na mboka wana nam alita ka pona toza démocratie donc son papa Tshisekedi alobaka na mabe na ye to bitika parfait mais quand même ko zoyer na papa Tshisekedi différence na Ngwanda différence eza ya munene na kati ozomona alors même meeting o salama ki desvena de loko mona wa bosana meeting salama kiambo ke lo mo ezaki ya kobunga Tshisekedi nanu ba sangani na ba parti politique misusu te po ba binisa candidat moko donc tant Tshisekedi ayaki na kati ya stade akoki kolobela jamais ba parti misusu vous comprenez pour non ba vandité na ba conclusion te na marambo bon ba solola mais siko ya lobeli po na IDPS côté misusu côté kuna ba tomboki ba lobi ba n'importe quoi siko nzambe pe ninga na dikola bi bon pour les papa wana boka sa ba niveau moko na bango te na Ngwanda na bato ba okotela ye na mututu na muto ko pesa position na ye na linga sabino siko impact oyo ngana simba mwana mbali wana Tshisekedi papa wana Tshisekedi koko wana Tshisekedi asimse mo kaka touche desi venga na patrouiller ngana lala ki reta na koti na ba city tout o ba chelo kwana na kende pe le matanga ozoka batutu bazoya batape perde bazali bataboy bazali même ba combattant ba moko bazo reconnaître qu'il y a faute moko grave et salami pe ko bouleverser makambe belé ya bango moko pe ba combattant bazo